nanga oyo batu bakomi kolobela parce que nzambo na bandi na ina kuku lelo to bibina mpwasa na koko boma ete maloba na bino jamais koko pekisa na pesa nzambe na ngaba bisu oyo nde mobali nanga je t'embrasse mon mari je t'embrasse bolingo nanga MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika nzamba pambolela ngai bino na kombo na Yesu bandeko mama oyo komoni mama Gerda mama azo sala pagaille na réseaux sociaux précisément na TikTok. Mama o bandeko aosala l'insalamable donc image bomoni eza moko ya ba image oyo ezoko scandaliser penza vidéo bomoni ezo scandaliser to pe scandaliser bato na niveau moko donc bato bazo koka koyeba ko digérer yango te likambo oyo ya kolia mbanga mama oyo akutanaki na nzambango Robert Powell ou a tourné film à Yesu abimelaki amoni image oyo na image oyo nde akoma ko adorer amo kosalela ye nzambe na yango apamboli nzambe ya Israël akendaki Israël aye kozonga nzambe apesi bambongo ndaza na 11 hectares bisiko bomona na côté ya suka na otiela bino image place azo beta basali azo parler en langue azo loba balanga bizarre bato baya ko prier wana mais à condition confesser nzambe na ye apeso place osambela mama o bandeko ana mbongo ebele akabela bato bambongo apesa bato bambongo ba garantie ana ba disciple na ye bino bobi kongo mboka nzala so muto apeso ata 1000 francs alobi na yo ke non ya ko pangusa ngai so na sisi toilette olimbisa ngai o sala ngopo wana besoin ya mbongo ana ba disciple oyo aza ko entraîner na buzoba na ye oyo baza ko bina na babalabala donc sans pudeur sans retenir aza ko kata ba danse baza ko filmer ba ko poster auta ko beta concert mo na njili alata drapeau ya Israël ne ko banda na mutu ti na se as do sala mama na plein ya ko sakana te plus ou moins 3 jours passés live mo na TikTok ezaki ya kosakana te ya kafu na live wana babande au fait ko critiquer yende bato ba signaler ay ko mata na ko mata wana nda ko expliquer ba mamunyo so na ebisibino ke non nzambe ne wana bimelaka ye bato ba ebisi mama yo zolo ba ke oza chrétien mais Bible parmi les 10 commandements nzambe zo interdire ba représenter oyo zo ça les idolâtrie tu peux pas représenter Dieu alors idolâtrie na bino nga azanzambe na ngai eza révélation na nga kande bato musunza ba biso na Bible batambola mutakala ne bato musunza ba biso na Bible balia ba nyinga nzamba bisenga ke non nzambe na nga yeyo aza mobali na nga na pesa ke ba bisou na bezaka ye mutu mo amatia bisie mama o pesa ke ba bize ba bezeto o bezaka ye alobi non na bezaka ye na lia kembanga na minito kande no sora mino na oke na osala au fait bato ba oseka ba mona honnêtement aventure nettement folie. Et il y avait ceux qui n'ont pas aussi compris. Pour la baron peut-être à confondre bise, ko baiser. Tout le monde même en matin qui non ba congolais ba la signification mot baiser était certainement ngalo baba bisou. Non, tout est signification mot baiser. Et la maman a ça clair na ba propos. Azolo ba bisou ta azolo ba baiser.
yango omoni azolia mbanga donc olia mbanga ntango baliaka mbanga boyebi suite ezalaka nini bandeko so tosala émission ezaka mpo tofungola bana na nzambe miso par rapport ya temps actuel eza na bato ebele baza ignorant ya na bato ebele bayebi te et tellement les gens sont aveuglés yango omoni bato ebele bawa entraîner bango na libulu neti badisciple oyo mama oyo a recruter bandeko wana so babongoli mitema te nzambe asungi bango miso efungwama te base ressaisir baosuka na lifelo po déjà nanu bambongo aokabela bango wana c'est au prix de leurs âmes aosomba bango oui aosomba bango yo yeka okonfesse nzambe wana azwi apesi yo $1000 so epe combien kino koluka ndako futa garantie par exemple en fait aosaba biloko wana aosaba cadeau aosaba biloko wana mama o bandeko mutu ezosala su malamu te mutu eza su en place te mutu eza su bien te parce que so tolobi toloba ngo na lingala facile asimbi kisi etoyebi conséquence ya kosimba kisi ndenge ezalaka sikoyo bato baba ignorant yoka o non eza foi na ye tellement les gens ne lisent pas la Bible et ça fait trop mal oyoka mutu aloba eza foi na ye mais azomibenga chrétien donc elakisa penza mutu oyo il ne connaît ni la puissance de Dieu comme Jésus a dit vous ne connaissez ni la puissance de Dieu et donc ni la parole de vous ne comprenez rien oyoka penza bato miso eza ya kokufa mato eza kokufa do bazo comprendre de l'autre côté bayebi l'autre côté nzambo bango baosalela bayebi epete mais baomibenga ba chrétien ah oui parce que muto omibenga chrétien il faut yeba ayeba nanu signification ya chrétien et po yeba ko assumer mais oka mutu moko no mama eza foi na ye bomoni bozo condamner et pourtant eloko mama zo sala ezalaka te na makomi ko sitio na makomi eza te bandeko eza pasi pe mawa na olobela biloko mibale to banana likambo kobeze bomoni mama o parce que alobaki wana mobali na ye alobi anzambe na ye ma ape mobali na ye yango aliaka ye mbanga bomoni mama wana photo wana kanda yebisino ka mobali effectivement mobali na ye na butu image wana alalaka na ye ayelaka ye pente lokola mari de nuit ke bata bimelaki pe physiquement je vous parle des choses réelles alali na ye et puis après azongi na image na travail na passer moko apesa biso témoignage na Kinshasa bakenda osala délivrance ya bana moko mama na bango mutu abenga bango bakenda na ndako wana histoire vraie lisolo te ke ya mutu moko bu non ya mutu onga na yebi un homme de Dieu que je connais très bien et je respecte doit quoi rekosa mutu mambo bongo te et bato ba accompagner ye na yebi bango pe baza na Congo bande moko to yebani alobi tan bakenda na ndako mama na bana ba métis misato ya basi bana moko insupportable mutu parce do bayo karate abandi ko expliquer pasteur batuni papa bana oui papa bana yona na photo ezate ke mutu moko exista na vie normale boye puis photo na ba non ka ba gère ndenge mama wana azosala abi no mobile na ngai wana abimaka na babutu abimi physiquement boye to sel ne marambo o esengeli to sala mosi na mobile apesinga pe mbongo pona bana c'est comme ça que j'ai conçu ces enfants les amis histoire vraie babiloko existaka ezalaka il y a des femmes qui ont conçu wana kutu mutu abimaka na photo yekuta opesa ba bisou na Robert Powell il y a des femmes qui ont conçu sans ba violer sans ba simbaye sans mobile exister mutu akolobake jamais eza oyebite laisse-moi t'expliquer eza ba réalité spirituelle existaka bana misusu bomonaka mutu amemi zemi mwana wana aza elima ngo mwana ya molili ya butu esprit moko eyaka ekoucher na mwana mwasi esukika wana te ba phénomène mari et ba esprit inquibe sukib auto benga mari femme de nuit ezala ba forme belé ezala ba forme belé ezala ba mari de nuit zo ba esprit humain noko na bino tata botayo aya ko mari de nuit na butu abimina yo akei ba bilembo ezala pe belé ezala pe na ba esprit errant ba ange de chio ba comment ba esprit impire ba yaka pe ko abuser na basi et na ba conséquences parmi ba conséquences ya ba wana pe ezalaka de wana ya ba stage wana eza penza ya ba niveau ya likolo ya kosakana te et ba délivrance à bongo de n'importe qui ta kosalango et parmi ba phénomène wana ezala na ba conséquences ba rotikelo maladie spirituelle kate physique ya omboyo ka bato musota za na sida kindoki cancer ya kindoki pour mari de nuit tango azoya balandaka nini baya po ba 6 étoiles
de temps aux ba mari de nuit, aux ba femme de nuit, on se retrouver aux problème d'instabilité à ma casse, surtout financièrement. Donc vous qui vivez ces réalités ou encore au monaka mibali na butu ezape kaka ba signe été parce que zana batu bazana ba mari femme de nuit mais ba mona na ba biloko wana te ke alali amonya ola na mobali to mona na ola na monsino ba signe ezala mo ebele ba influencer a comportement to pe caractère amutu bana basi musoro mona azui fiancé azamona malamu comme bizaleli malamu mais comme ka attendre comme na processus procédure pardon ya libala aum ko afficher ba comportement moko ok non mobala kokita supporter tatikal ko sundola ye ces esprits là ba influence akapé on est en passant mokolo nzamba rolinga tokoya tokolobela yango en tout cas croyez-moi beaucoup de gens vont se retrouver et biloko wana ezalaka babokauki moko boye inexplicable parce que bango basisaka nde étoile la moto or étoile la moto yango moto esalaki moto azala donc nzamba atiaka eloko wana kati ya moto mpona epesa yo esengo na vie lipamboli épanouissement mosala makambo malonga ya malamu mari de nuit siko ntango azosise étoile nyonso yo oza malamu te. Et mari de nuit a une stérilité. Quand je dis mari de nuit, on a en même temps femme de nuit. La conséquence, c'est vraiment moins ébélé. To le belangon balasiment les aka en passant. Donc maman oyo mobile wana bimela raye. Neti témoignage on a pesi bino à moi si wana. Et babotaka. Et banana bazali batu normalité. Ce sont moitié esprit, moitié batu. Ah oui. Et selon pasteur on a neto sola ga bisinga babongo na raté. Mais j'ai à parler à d'autres serviteurs de Dieu baloba na que non ezana possible babongo wana. Bon, wana ya mamba nzambe ya mutu na mutu za na révélation na ekande na biso bino révélation za personnel. Na bi des serviteurs de Dieu baloba nanga ke babongo wana ka. Ouais, moko aza prophète, moko aza apôtre. O pa ebisanga ke bana na babongo wana kate. Et tope bato bongo babongo wana kate. C'est aussi un apôtre, à chacun sa révélation. Tokani parenthèse. Maman oyo kanen expliquer bino Robert esprit wana en fait image wana parce que derrière toute chose il y a un esprit de la Bible. Esprit moko akota na kati ya photo wana na mutu wana akoma mobali na ye. Eza na ngopeta muso Robert Powell abatute parce que Robert Powell c'est un anglais ou tourna film wana Yesu actuellement à vivre en États-Unis en Amérique. Yemo wasala même ba vidéo ko lobake non. Oh, on est à la s'il vous plaît, enlevez mes photos dans vos maisons. Ils ont filmé la tourna ici là. Bon, on a photo dans la bande où on a la sauté. Bah, si maman na lobi, azaye sauté pour na binonga et pas na ngazanzambe na ngai. Ya mabe ya koka moi, o ezole ke la batoza ke maman na azanga douceur bandeko. Ba vidéo neza na TikTok, so bobetika mama Gerda, e ko bimisela bino ba vidéo na ye moi ebele. Ba tchétché na ba page polémique ba kati na ndenge zo finga batu na ndenge zo katela batu mangala do soka ko mina likambo idolatrie wana zo finga batu ya ko finga tala kanga mbanga na ona ebisio soke pa na waza idole e pa na ngate donc mutu moko nanu eza clair kaka na ba action na yeke aza même pas na Saint-Esprit parce que fruit ya esprit Bible zo lo bana biso ezali douceur. Ils ont maîtrise de soi. Donc, une telle personne, tu n'as même pas besoin de rebondir de l'ensemble de l'état d'âme. Déjà, Oya Zaluna, Oya clair qui elle est une sorcière, une envoûtée, une féticheuse, à qui Simba Baki Sinaye et Ningisi Moutou, a commis un scandale en public. Bible Zoloba, scandale, il y a même un homme c'est scandale, et Batou Bazo Landai. Donc, il y a un maman 666 bazandenge moro, certainement, Batbobi maman 666. Mambote avant na ba fin fo kuna soki ya ba kinchuka so maya makelele soki wapi bomona ya zapena ba discipline ya zana église vraiment monene oyo akambara batu et wa yemba ke 666 za numéro nzambe akata akovo suki atiki liboso bakangi yango ezo diembela na elongi et batu balanda rapé batu bongo bazali donc pour montrer que effectivement l'envoûtement existe et ezo battre vraiment plein et batu ebele ba oza la séduit quand des bible zo banatan o ya suka. Bandeko na ngai eza mamingi eza pasi elo mibale na kolobela ezali ndenge nini Israël obozomona Israël e bebisi batu ezo boma milimo na ndenge osakana te boyebi esika nyonso liso nzambe ezalaka Satan pe liso nezaka wana yango bo remarquer muto nzamba tombola to muto nzamba bengi ezaka muto pe Satan avizaka bomona bana ebele bomonaka
o autiste o nini bazala ba flèche brisée ba flèche moko raté parce que Bible zo benga Bible zo benga ezo comparer bana Bible zo benga bana premièrement lipamboli na psaume 127 je crois et bazolo ke bana oto botaka bazali lokola flèche na filet ya pardon na nini na carquois ya chasseur musala ya flèche ezala nini musala ya flèche ezala kokanga gibier soko ozwi yango gibier e opeso mbongo ngako na ngazala chasseur azali koya na banyama na bolamba na ndaku misusu bokoteka yango mbongo bokozwa bokofutela minerval bokosala nango makambo ebele en fait pour dire quoi moi naza richesse moi naza investissement et diable tellement monaka déjà oyoka avisaka bana ebele mwana aza na étoile mwana ozala monene mwana oza soki boya na bonzambe te yango bomoni bana ebele babebisaka bango yango na koloba na bandeko basi en passant même batata mama wana zemi tiaka loboko likolo ya zemi bondelaka lobaka malobe pa na nzambe mwana bimi mwana ye na mokili nzambe atie mobali me mwana komine mwasi to pe vice versa nzambe asalaka erreur te mobali akotikala mobali mwasi akotikala mwasi loba na nzambe na boyi troisième sexe mwana nga so aza mobali a mobali so aza mwasi na boyi troisième sexe oyo te omoni eza normal eza naturel non nzambe asala erreur te nyonso wana ezalaka nini ezali misala ya ténèbre na bavie ya bato Israël o bozomona ebebisi basali ebele bana ebele na bane koloba bisika nzambe azalaka satana pa tiaka lisu wana Israël Bible zoloba le salut vient des juifs nzambe po abikisa mokili tellement falaka lata nzoto po azwa esika ya moto aleka na nzela ya juive parce que fala lekaka na nzela ya moto e asepelaki apona peuple wana sikoyo eloko nini eleka satana mpe lisu na atiaka akuna sikoyo bajuif yango baboya na bango nzambe yango nzambe atourna miso vers nation mais tellement baza kaka peuple baa na promesse parce que Bible ezoloba ke eozala na moment moko nzambe akozongela bango ale comme bazalaka na supériorité wana bazalaka na grâce wana particulier parce que bajuif bato bakambaka mokili mpona bato bayebi te bazala vraiment peuple moko mise à part mais actuellement bazana nzambe te parce que baboya nzambe bajuif ne messianique bazalaka o bandimelaka yesu me bazalaka moke ba minoritaire baozata mosu 5% sur 100 soki ebele ta mosu 10% et mingi bazala mpe na Israël te bana bamboka misusu France et puis ailleurs bazalaka mpe ebele te déjà na Israël ça na loi moko baolinga bavote na yebi te soki loi wana esi ekoti en exergue loi wana eza ke soki okonfesse yesu on t'arrête obeta boloko et puis il faut foutre ba amende na yebi te so bo comprendre mais bizarrement ba congolais pona bango nzambe aza na Israël bakoma okende na Israël bandeko bisika o nzambe aza te bato baboya nzambe barejeta nzambe sikoyo mutuna bato fo bamituna eza ke peuple oyo baboya nzambe babwaka nzambe sikoyo nzambe oyo bato bakokende kosalela to mpe kozwa to mpe kokende koluka na Israël eza nzambe nini parce que le vrai Dieu bango baboya ye malheureusement mitu abato esa te yango bomoni to expliquer bino ki avec les maps penze ezali bandeko eza mamingi eza passé Israël wana bozomona les amis kande na biso bino place l'histoire nzambe ezala l'histoire satana pe ezala ka wana place nzambe alekaka diable aleka pe ka wana Congo toyebi mboka na biso mboka bilaka Congo eza beni koleka bamboka nyonso existaka na mokili oyo Congo eza na matière première nyonso yango bomoni liso satana eza peka na Congo aujourd'hui Congo eza parmi ba pays les plus pauvres au monde Congo ezo subir ba atrocité moko ko sakana te pourquoi parce que liso nzambe ezalaka na Congo Congo ya na Bible Congo eza mboka oyo mukolo nzambe olinga to kolobelango peuple congolais a race moko béni et éli a peuple moko ko simba kisite il faut ta elane ka nzambe yango bo constater na Congo malgré bat basimba kisi et pe sa bango elorote so bo comparer ba passer o bana ba kisi na ba Nigérien na ba Congo ba congolais ba hôtel matin na ba bikolo mususu États-Unis autre bon Amérique ta musu bo lobagino parce que ça développé parce que to bimbo mondele za toujours na mo ba avance na on ndenge nango ba Nigérien ba passer en Nigérien bana ba kisi basé belé
bayebani pe to tanga ba kombo te bazana ba jet privé et ana moko aza parmi ba pasteur le plus riche azana plus de 700 cars de luxe azana ba jet privé jet te mais ba jet privé azala pe na ba église na Congo wana ba congrégation ba assemblée ya minene o batu bayebi ba kendara pe ba respecter ba reconnaître ka mungomsu to sola na frère moko abisinga bi mama omoni prophète na biso limité prophète Bogar limité azana mysticisme ya makasi koleka pasteur nigérien Songolo comme on est banana o pasteur ango non comme on a prénom na banana mais baloba nini poste non na banana o abi ana mysticisme koleka mutu na metala afute la église et pour église on pesa mokie ya na wata na bato belete malgré ba scandale belé sala malgré ba risque belé zwaka et parce que penza zo ba risque azo penza ba risque ba déclaration na ba bilo muso aloba ko penza elekeli bato mais muto comment o sa bilo raboy donc a comment na ba niveau ya ko saranate mais azana na elo gravité bazana ba ba mbongo mais ba mbongo danser te afutela muto na mbongo penza ko linga futela ndako muto na mbongo ko linga futela l'église non o somba o tongi ya munene donc pona o lakisa ke congolais kosima no kisite parce que za yote ka congolais moko resisa na domaine wana zala pe na mo jet privé na ye awanga na ne pe biso ate ya na anglais même français kuta lo barate do boya biso aya komane anglophone bat bayebi écoute ka anglophone de faut baye biso kaza congolais pondima po yeba de oyeba te abima na indice existe ezala te lelo o bandeko bana na biso belé ba jeune prophète ba jeune serviteur o kaza na appel authentique mais nako bima nako beba pona nini tango ya bimi amoni mambozo simbate to alimba la moko koma lokola songolo bake ko consulter ba grand nzoka ba grand généralement basi ba beba moto ana nzambe ta beba tango yo ye ayebi ke yo ana nzambe il va te jalouser arolinga yo po beba lokola et aneti moto so azwi sida pona yo mona fa ba tutu ba so malade na po bino nsu bokufa c'est ce qui s'est passé ndeza ki likambo ya vieux prophète na jeune prophète. Mais malheureusement, tu vas comprendre la tête. Si koyo, secte ya kabala ou ezo bebisa ba serviteur ezan DN. Bon, après ça, bino imaginer que non nzamba en réalité nzamba zate. Bible zoloba, il n'est pas étonnant que le diable se déguise en ange de lumière et ses ministre de justice. Il y a déguisement moko ezala rakuna. Et Yesu a pas mêlé ba pharisien. Alobi na bango, pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel au profit de vos traditions? Il parlait de quelle tradition? Il parlait de la tradition juive. Il parlait de la tradition juive. O eza Kabbalah o bomonana. Kabbalah ezali bokoko ya bayuda. Eza bokoko ya bayuda. Rien à voir avec Nzambe. Nzambe za kunate. Bon Nzambe so les christianisme. Et Jésus n'a pas sauvé le monde comme étant Yuda, Mouyuda, ou encore juif. Christ a sauvé le monde comme étant le Messie, le sauveur du monde, le fils de Dieu. Ayane na nzela ya mwaso azala Mouyuda. Mais ya bikisa mokili lokola Mouyuda te. Abikisa mokili lokola Nzambe. Malheureusement, bandeko, lelo o bat baza tellement aveuglé, baza tellement envoûté, eza maming eza passé. Kabala ezo baby sabatu. Donc kuna tang bokoti, déguisement eza makasi. Bino bomona niti keno bonzambe parce que bokotanga Bible, bokotanga ba verset biblique. Mais et comme à la moment on réalisé que bondoke komi awa. Si ko tango ozo réaliser que bondoke komi wana, aussi komi initié. Moi bimezate. Lorsqu'on est initié ba bimara soute, soko bimia okufa. Moukie bazwa grâce ebelete yango bomoni est tellement dangereux ko simba kisi est tellement dangereux ko changer nzambe surtout tant okutani na ngolo oyebi ba dérapage ba délire ezalaka nango ba ko pengwa ba ko bunga ezalaka nango parce que vie chrétienne na zavia ona baba yango bomoni des fois bo jija raté to finga raté mais quand na ebise une l'autre fois so oyebi mutu mwana bonzambe azana nzamba solo bondela apona bondela apona priez aussi pour moi parce que Babiloko yo et a to dénoncer to peut dévoiler misala ténèbres to zapper ciblé et to vanda kimi à un moment mais comme un moment il faut to loba pour peuple nzambe babika na bana ko loba bandeko nanga ba jeune belé ba baby kuna so koti ba relaxo bonzambe mais en réalité za bonzambe te ba autant la Bible ba ko tordre ba écriture ba changer en sens bino bo mona que non et dans la Bible zolo baké le diable se déguise en ange de lumière. On parle du déguisement mais bino bo mona que non asa ange de lumière parce que kuna baté aba onde ngona que le diable azala ange de lumière
Et parmi les versions qui supportent la thèse, il y a une version qui pesibino. Or, la Bible parle du déguisement. Tant que le déguisement, il y a que non, il authentique. Quand la Bible dit non, il est comme un lion rugissant. Hein? Il n'est pas le lion, mais il rôde comme un lion. Comme un lion, mais il n'est pas le lion. Barolo banabino, que milimo mabe, ezala milimo nzambe. Parce que na Bible, nzamba zape na milimo mabe. Parce que na Bible zoloba, les mauvais esprits de Dieu, les mauvais esprits de Dieu entrant en Saïl. Déjà, il faut savoir que Dieu est souverain. Il est le maître suprême. Akomandaka na milimo mabe. De même, yango ebisaka satanake, que no simba job. Il a ce pouvoir-là. Mais cela ne veut pas dire que yazala na milimo mabe. Il y a liboso, il y a mibale. Il faut que la Bible te tangaka. Et perdra surtout la Bible n'y on traduit. Et perdra le sens na yango normal et belé par rapport à la traduction. Pour la langue kokanakate. Et la langue kokanakate. Hier, na français, na lingala to bengango lobby. Demain, na français, na lingala to bengango lobby. Na évité so bozo comprendre. Donc ba langue bo mona e kokanakate. Ezana eloko mususu na langue mususu. Et cause na ba signification est belé. Ba langue neti ba hébreu grec wana o ba sale la traduction. Ezana ba réalité belé na kati. Yango moni ba sale na nzambe belé, ba sepela ba kota ba cours wana théologique. Ba la grec, ba la hébreu, pour nous comprendre ba maambo misusu. Oh lelo bat ba comprendre raté. Raison pour laquelle c'est très important, tant autant la Bible, quand na maïla bomotote, mais que tu sois éliminé par le Saint-Esprit pour comprendre ba maambo belé. Classe ya bomoto c'est important. Qu'on appelle na moli bomo santo c'est important. Nyonso mi balé fo sangana, po esunga parce que belé pe lelo batangité. Et mingi te bazungolu kake place classe à malonga te mais nzamba osunga avec le Saint-Esprit aiba ko se situer mingi te to mona ba tumso autant la Bible il a du mal à différencier adjectif na verbe siko boye bisanga muto bongo lo bana bino ni surtout soka benga mana été ou encore yo sala mona makasi na yemo wa nzoto une telle personne akokotsa bino na les boulots certainement je me fais comprendre. Donc kuna eza déguisement ba o laksa bino lo momino bomona ke no bonzambe ma réalité ya bonzambe te. Si comme à un moment où on réalise que non, on est comme mystique. Mais tant qu'on réalise mystique, on a aussi comme initié. Au bimate. Bible est le bananga na hébreu. Et à pas si pour na moto o azaki éclairé, moto azaki na ténèbres, azui lumière. A comme éclairé. Après zon asu na ténèbres, abika lisusu. Tant bo le bela ténèbres wana na lumière. Ba o le bela nzamba solo na nzamba mabe. Au moins, ni soko comme ça la nzambe, à moins qu'on y ait nzambe te. Mais soko bon le moto moyen na Yesu, hein? Toi batu bakoko ezala nango, ezala nango ka kopengwa ya normal loyenge. Ah comment on met la masanga? Ezala facile pour moto azonga. Wana avec une simple repentance, yo moko, au koti pena mozindo luki nzambe nzamba capable de restaurer yo. Mais soko simba kisi. Repentance y a pas mba, yo moko na nzambe et simba raté. Pourquoi? Parce que au changer nzambe tu es sous contrôle de milimo misusu. Tu es emprisonné. Mokangami bakango lakaye. Un prisonnier ne peut pas sortir de lui-même na boloko. Il faut pas que bimisa na bato ba supérieur to pe likolo na ye. De même quand tu touches au magie à la fétiche, il faut muto za na onction et grâce esprit supérieur aya abimisa yo. Yango moni mingi babela maboma, mingi bakufaka. Kuna babimarate. Yana pasteur moko ya monene yebani na Congo parmi ba père à réveil. Oyo aya na akotisa ba ninga na kati ya secte wana esali ke lelo ezui en plein Congo mobimba. Et ezana ba jeune serviteur mo mi balé ba sala succès période mo na kin. Ba kufa pe. Timothée mapamboli na mususu wana kombo nani. Ba sala succès boy. Moko na bango kenda ko mona pasteur Soni Kafuta. Abonde la ponaye. Avant kufa obi papa talande ko na bisika mema biso. Tokenda quelque part témoin Joanne ezali na YouTube. Je crois attends la prochaine émission ou bien émission monte au sala ba jarabo to chango o déjà comme molai donc il faut to na luka peut-être na 6 dans plus ou moins 2 minutes pour nakata to lobela ba maambo habita bisika mutu na mema biso tokenda réunion kuna to mona mutu mwanginga lokola moi avant na trône. Donc quand le diable imitane kan nzambe ningi bible zo expliquer biso comment Jésus est représenté ou encore comment nzamba zala na trône
et moyengala et pourtant mutuana ezala imitateur donc le diable tant on va réaliser que ça bondoki ake omona muta mema bango ayebisi bono na bima na makambo yo ayebisi bango aba bimaka te sur côté to sala pe be mission ne mo mingi a divorcer so abala so 3 fois pasteur ango évêque aza évêque eza pasi ya mawa lelo basali na nzambe belé surtout bana belé ya ba jeune ya meke ba obeba likolo biloko ya ngombo moni lelo to za na ba prophète mais ba pedula to na ba prophète ba pédiatre de ba bimana bana meke donc kuna eza bongo na ba secte wana tango koti 3 choses ou bien tu es impudique la basi na désordre ou bien ola na bana mike ba mineur ou bien oza soit soza mwana mobali obima na baninga mibali soza mwana mwasi obima na baninga basi et eza mawa mingi bandeko na ngai nde ba église oyo bato baoke sambela lelo ezali donc que Dieu nous aide et bon reconnaître bango je crois na comme tous décider tout ça la émission oyo na okoti la bino d'ici là ba série à émission sur la sorcellerie dans l'église, la magie dans l'église. Bon mon abilembo, ya babatu wana ebele ba mambazo sala, que Dieu nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide, que Dieu vous bénisse pour na luto osuka awa. Et je crois quand na ebisibino plus to ça ba émission oyo, to zo mambo ebele. Ndama pambole la bino abonnez-vous massivement, tout le monde aime la sima de bonnes choses, merci, au revoir. Bye. Merci. Merci na bolingo na ngai. Merci na kisi na ngai. Bien-aimé, Zambo ya lokoti ngai yeyo. Nakotika la te, nakozangisa te ke na kata kotika kolakisa bino Yesu. Yesu ya lokoti ngai yeyo, moya ko bombesa te. Oya saleli nga bolamu yeyo. Oya lobisi nga na miso abate. Il est très. Asali milulu a 3 jours atondisi bato. Epesa nga double. Regarde. Motu nyonso akatela nzambe nanga sali. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.